kaka mai wana mususu abota makabongo ya tangu mama na ya zako melise libele ta musuli tanga ya libele ekweyaki na mutakala ekweyaki na vagin akomi mai ya libela mais possibilité ezali mwana mwasa nde wana nga mama Israël a joie mabongisaka ye bachombo misato ozomona gradi chombo oyo ezali chombo vivant en bonne santé ezobela te eza pe na taille normale bo deuxième chombo oyo ezobela eza na éjaculation précoce ezobeta kaka un coup deuxième coup ekomi difficile soko otali ata misisa nango eza na problème bon chombo oyo ezalaki nango ekufi mais avant ekufa ebelaki nanu ebelaki bamaladi oyo bachombo ebelaka eye kokufa mwana mwasi oyo aza dévierge na okaki mamozolo baki mwana mwasi oyo aza dévierge oza su na possibilité kozongisa vierge mama nzamba sali mutu aza vierge après komi dévierge yo mutu yo zongisi esusu vierge est-ce que ça possible il faut ko éviter babiloko ndenge wana encore bambomaka nango babibembe bango bakikwa mbome chombo wana ekomi suka ekokufa encore ba jeune bazotia mama Israël encore ba jeune bazosela obi bamboma nango bibembe mama bambomaka nango bibembe okamatoka ndoko kokotsa nango mwana mwasa bato na chombo komo boma ye ozoboma na chombo no komo boma na vaja muninga Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a Mboka partout vous avez Congolais de la diaspora au Somba Sepela TV. Et ça n'a chaîne Nia Congo P à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est appelée à Congolais P à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à ouest, babenga biso babozong sa promotion na ya 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, to bime ezeki ka promotion, vous savez quoi tellement de qui clientèle et puis souci à ces plats TV eza possible ça va client na bango babino to zongela promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock nous avons ébélé, mais ça va limité, c'est vraiment limité. Vous allez ébélé pour benga, pour y avoir décodeur à Sepela TV. Bah maman, et si on a vu nos pays, ça qu'on a la carte pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film à Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, les ans la carte. Bah papa, tout cas si binope, tout télébino, chaîne il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, tout cas si binope, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la carte. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous c'est pour la carte et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. Pour la minute, beaucoup ça peut minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous bien un numéro, votre team de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être team de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Achetez Sepela TV. www.rdcongo-info.net, tout le monde est d'accord. Bienvenue, très cher ami. Balobi, Gradimou Yaibenge de la presse congolaise, na système car il y a recherche. Balobi, il faut qu'on soit information, il y a vraie information où ils arrivent sur et les lots Gradimou ya Akiti na Bandal dans le bureau des Anda Kunanga malgré tout moi kalamena yeli susu pour maman ça la rende ya biso Gradimou ya zonga kambangu pa maman soki ba bengi ba glodi kuma ba bengi mbangu to zonga ka pa maman poto eba nini o mama akoki kopesa solution na ba question oyo bande kuna biso batuna ka biso alors na kiti bongo e pa maman Israël la joie autrement dit maman ya bana mibali yende tozo meka kobeta moi lisolo lelo derrière la caméra c'est ingénieur Kelly qui a la zola soki moyenza fungole la biso déjà plateau to beta lisolo na maman Israël la joie. Bonjour maman. Merci beaucoup Yaya.
Maman Mwakala, batunyo so balanda na RD Congo Info, ba déranger les sous gradi mouya lelo balobi non kita pas maman parce que ba kaize belé ba question ze belé moi liloba na balandinyo so RD Congo Info. Merci beaucoup balandinyo so okozala décider ko changer site zalaka branché on a vraiment nazana masolo belé vraiment ya ko solo la na yo vraiment soko yoki oko sepela esengo ezo côté la yo pona ozoyo kama makambo asika makambo nano yokate il faut yokango. Merci beaucoup maman Israël la joie maman bana mibali maman Israël bana basi ba benginga balobi gradi mouya maman Israël azomi bengaka maman ya bana mibali c'est comme si biso côté na biso ki para biso te biso côté na biso azokoka makam na biso te yango akima na eka pa bana mibali maman Israël est-ce que yo zaka ya bana mibali to baka ya bana basi pe ozana possibilité ya ko résoudre ngo. Merci beaucoup Penza Gradi. Bon, nga nazaka mama ya bana mibali bango moko te. Nazaka mama ya bana mibali na basi na bango. Mama ya bana mibali na basi na bango. Soki naza mama pona mibali ezande pona basi. Ezande pona basi na bango. Bon, ndenge na bongisela kabino mibali na bino ezali ndenge pe na bongisaka pe basi nyonso to. Moi signor na bongisaka ye basi kutu epananga bango kutu nde bazana biloko ebele koleka bana mibali bana be mission tangaka ya bana mibali bana mibali bazana biloko ebele te basaka kana telemisa lendisa vimbisa kolisa démarrer pulubukanda na kubisa na carburant me bango bana basi bazana pomade suki bazana biloko ebele mafuta kopako biloko ebele ya bana basi epananga bango bayaka kokomisa mabele minene bayaka kovimbisa babase na bango bayaka kobongisa vagin bana basi na soignaka bango ba myome ba fibrome ba kyste na soignaka bango ba infection ba maladie nyonso ba problème nyonso ya mabe ba solo wana ba mai na bongisa bango na zongisa bango vierge mais ba garçon bazana biloko ebele te bazaka na bopikiliki démarrer énergie konzo pulubukanda vimbisa chombo kolisa telemisa lendisa lamusa na bopikiliki pulubukanda. Mama Israël lobi obongisa kape bana basi lelo bana basi oyo ici bakoma otolobaka mai mama Israël yo kolobani na bana basi wana est-ce que vous avez vraiment la possibilité que mona mwasi akomi mai ozongisi obongisi epe mobali na ndako asepeli bana basi bazaka mai wana mususu abotamaka bongo tangu mama na ya zako melise libele tamu suli tanga ya libele ekweyaki ye na mutakala ekweyaki na vagin akomi mai ya libela mais possibilité ezali mwana mwasa nde wana nga mama Israël ajwa na bongisaka ye okomona akomaki vagin solo à partir eloko wana donc mususu po komona ye akomaki mapeka solo po tangu mama zako melise libele mabela mama elekanaka na mapeka mwana mwasi akoma mapeka solo na bakana pesa na bana mibali bon mwana mwasi oyo vagin na yeza mai nga mama na bino na bongisaka ye na kokause ba mai wana na bongisi vagin ekauki ekomi na elastika makasi pe ekomi elengi epa na mobali na ye. Mwana mwasi oyo aza dévierge na okaki mamozolo baki mwana mwasi aza dévierge oza sous la possibilité ozong c'est vierge mama nzamba sali mutu aza vierge après comme dévierge yo mutu yo zongisi sous vierge est-ce que c'est possible? C'est possible parce que na ko vivifier vagin na ye na ko vivifier kaka vagin na ba vivifiant c'est tout. Mais on a deuxième fois tant qu'on débat dévierge ayoka sous ba pasité ndenga yoka liboso akoyoka ka passe ayoka ka passe parce que tant yo za vierge bazo kote so chombo bazo forso angote mais na sepelaka na vagin za la makasi po anini po moi sona akonuna te azala kitoko po mi pepe tango ekotaka na basi na ba vagin na baloposo na bango ebebaka bakomaka pe ba misu rouge kitoko ezali susu te na baride mais tango vagin za kaya kokangama omona moi saza kitoko c'est pas mauvais mais ndenge na mwana mwasi oyo nga na sepelaka na mwana mwasi osa tiki ba via mibali yende azonga vierge ozomona mais oyo azana na mibali azana ko sala ba rapport sexuel o mizong sa viergité o bongsaka vagin na yo ezana élastique makasi ezala elengi mais mwana mwasi mususu neti ba fi mususu avanda na ya lobiki nga makamba ba mibali na lembi nazonga kaka vierge na vanda bazali wana komona ye aza mwana 55 ans mais okanise jeune fille. Oui. Merci beaucoup maman. Alors lelo to zongi susu na bana mibali to moni ba chombo ezali boso na biso
et okoki expliquer biso neto moni chombo moko eza ya munene chombo mibale mipandi eza ya mikie pona nini ya minene na ya mikie bachombo misato ozomona gradi chombo oyo ezali chombo vivant en bonne santé ezobela te eza pe na taille normale bo deuxième chombo oyo ezobela eza na éjaculation précoce ezobeta kaka un coup deuxième coup ekomi difficile soko tali ata misisa nango eza na problème bon chombo oyo ezalaki nango ya ekufi mais avant ekufa ebelaki nanu ebelaki ba maladie oyo bachombo ebelaka kokufa yango moni chombo oyo tochango awa mais na chombo mibale oyo eza malade na oyo eza ya kokufa eza bachombo ezosenga ezala vivifié na ba produit vivifiant ezwa bomo ezwa pe makasi ba maladi nini oyo esaliki bachombo mibale kufa net ba sorte ni ya ba maladi oyo ebomaka bachombo ya bana mibale ba maladi ebele ba maladi kaka te na ba problème ba problème pe ebomaka bachombo ba émotion ba déception kanda kosilika pamba pamba kolela pe mingi koganga pe mingi ba sport pe tosalaka na kotambola mingi na makolo kovanda mingi na kiti et puis ba hémorroïde éjaculation précoce ba faiblesse sexuelle et puis tension hypertension hypotension ba diabète wana cardiaque wana maladie ebele penza ata malaria oyo ebomaka chombo malaria pe ebomaka chombo ba typhoïde ma maladie nyonso parce que le chombo de l'homme est sensible, le chombo est sensible, et l'ingaka problème te. Mais si ça chombo linga makambu te, linga nango maladie te. Mais ce qui est beli, esengeli ko vivifier yango. Oko vivifier yango kaka na ba vivifiant, esengeli ko éviter ba nzete na ba stimulant. Wana eza biloko ebomba chombo. Lelo ba jeune ebele ba komi na système ya nkoro. Banzete za mwa mingi mais akomaka kosuka na un coup mama Israël siko po akende mwa tamulai lokola ba mère pe bakoma ke non soki un coup une fois kima ke non pas jo mususu alors noko alinga tika la na place na ye et sengani na temo encore po moi vitesse mata yoka gradi tangu ya ko chankoro asali rapport sexuel un coup ya pamba deuxième coup ko uta wapi po yo kamati o stimuler chombo kamati wa mbomango ekufite ekomi ambome bon siko tango yango ekozonga sima po ya lisusu liboso ekomi na biabia chombo ekomi muke mukuse ekomi kobela sérieusement il faut ko éviter babilo kwa ndenge wana encore ba mboma kanango babibembe bango bakiko mbome chombo wana ekomi suka ekokufa encore ba jeune bazotia mama Israël encore ba jeune bazosela obi ba mboma ngo bibembe mama ba mboma kanango bibembe okamatoka ndoko kokotsa nango mwana mwasa batu na chombo komo boma ye ozoboma na chombo no komo boma na vaja muninga eza normal te bo eloko lokola ankoro eloko lokola ba stimula ba nzete mususu il faut ko éviter biloko ndengwana parce que eza bilia ya chombo te chombo ezali eloko moko na nzoto ya mutu eza na vie normale vie nango normal lokola mutu abelaka mutu ayokaka pensala mutu akoki pe kolemba mais il faut ko sala nini ko vivifiango na ba vivifiant po ezala naturel pona ko éviter ba maladie nango wana nyonso mama Israël lelo yo boyi banzete olobi misusu neti ba encore eza pona bibembe alors ba produit oyo zo sala biso pona ko vivifier ba chombo na biso eza na banini parce que ce total même ba kisi misusu ba mindele lelo ba zo sala biso ezo utaka na banzete alors siko ba kisi oyo zo sala biso poto batela ba chombo na biso ezo utana nini ba kisa ba mindele ebele ezo utana banzete te ezo utana ba magie pe oui nga nazwebisa yo oyebi mokili eza na makambo ebele oyo mokolo musu tosolola ngo oyebi produit chimique ezali ekoliesa chombo te ekoboma chombo ebomango tozomona susu à part ba encore tolobaki encore tomo ape kusu toke kota ya ba produit mindele ba kisi musu ezali ba kifaru ezali oyo esalaki no banoko baumela pe na makambo bon suka après sima nango ekokufa to ekozala na bomo yo sombi babiloko wana omeli yango pona ko stimuler pona rapport sexuel moko pamba eza pasi il faut ko batela chombo po esala ka ba rapport sexuel ebele ezala chombo moko ya bomo ezala envie chombo ekufa te chombo ewumela mingi na nzoto na yo
eza te ke yo kendaki ko utiliser biloko ya mabe ebomi yo chombo age eza na se chombo esi ekufi. Ce n'est pas normal parce que mwana mobali ndenge nzambe asala mwana mobali bana mibali ebele bazoyeba na bango te nako faire vivre chombo na nga ndenge nini. Bon, ce qu'on a remarqué que tu as la pamba, mais vivifier ba hormones masculines zonge belé parce qu'à partir à 50 ans déjà, ceux qui battent les hormones et diminuent, la force peut diminuer. Mais ce qu'on a mindele na batu mwindu nan ba découvrir vivifier ba hormones. Mais par la grâce de Dieu, maman Israël a joie na possibilité na capacité nzamba pesinga ya ko découvrir ngo naza ko tondi sabana mibali ba hormones masculines po baza na ba force na bango awumela na chombo ne na kati nzoto po soki ndenge wana te akomela bimela mela akomela banzete akobaka bibaka bakaba nkoro ba produits chimiques. Donc nyonso wana ignorance wana ebomi bana mibali ba chombo na ndenga kosakana te ba chombo ekomi kaka na ba éjaculation précoce ba chombo bandi ko bela biabia ekondi ekomi mike mikuse chombo ezobeta susu deuxième kuna troisième côté nzoka nde chombo soki eza envie eza vivifieux eza chombo moko soko zo sala rapport sexuel soko beti ku ya liboso ko beta deuxième ko beta troisième no beti troisième et telemi lisusu obeti etelemi obeti etelemi obeti etelemi mais na tango yo za ko beta eza ko telema susu te elembi ezolakisa ke ezobela. Maman Israël ezolakisake ezobela soki na comprendre bien ce totali ba produit auto utanga ba komboneti ba kifaru ba nkoro ezaka so olingi o passer rapport nde otie yango ou bien omeli yango siko so to comprendre bien on dirait ya Maman Israël eza moi différent na wana ezaki ya yo ezaki olandeli pena kir otikali bongo donc soki esengi ke musale bande bandi mbala moko ezaka bongo eza vivifiant. Toza na différence entre ba vivifiant na banzete. Banzete eza na ba conséquences ebele. Bankoro na ba tifaru wana eza na ba conséquences nango. Mais ba vivifiant eza ko vivifier po chombo eza la naturel normal. Et fonctionner ya matindika te. Ya matindika te. Donc otika lindenge wana olingi ekuba ekubi olingi ya munene mulai eye olingi ezala makasi eye olingi beta baku ebele beti parce que eza na vie moko normal vie moko naturel tongo nyonso zo telema ce qui est moni provocation et telemi alors na salaki na fabrika ki biloko ebele na sali bopikiliki pulubukanda parce que chombo esilikaka po chombo eza lokola eloko mususu te na kati nzoto eza likolo te eza liboko te eza eloko moko soki emoni provocation il faut tomboka et silika et réagir mais eza na bachombo mususu ezaka susu na kanda te ekoma mbo akopala te moni mabele ate moni mipende moni kaleso ya string ekosilika te yango nga na salaki bopikiliki pulubukanda na sali pe démarrer na sali énergie konzo na sali pomade chombo na sali telemisa kubisa lembisa vimbisa na lendisa na bosani pete carburant parce que moi na mobile abeta baku ebele. Merci beaucoup Maman Israël bana nyonso ya poto nazo ebisabino ba bozana ba problème oyo bande kona biso balobaka ba ebokendaka kayu ozokende kayu banda tongo ta mususu tipo quoi ozongi olembi déjà mais après na palazo ko supporter osusu te Maman Israël la joie zawana numéro eza masqué wana na si ozomoniza Maman Israël la joie a opesa isusu eza affiché plutôt a opesa isusu numéro na ye alors Maman Israël la joie lelo soki mutu akomi na niveau ke chombo si ekufi neti boye chombo komi boye parce que o eza maladie o ekufi soki chombo komi boye est-ce que ana possibilité ozana possibilité ozong sango suboye ezaka kalikambo ko vivifier zwa vie ya ekozonga soki pa yolingi eleka o ekoleka parce que il faut ko vivifier yango na ba vivifiant ko réanimer yango na ba vivifiant réanimer oyo ba réanimer kanango okomona ke ekozwa bomoy po eza ya kokufa mutu kutu akufaka zosekwa bongo chombo ndeko ekufa libela chombo eza nango kaka parti moko ya nzoto o eza na vie nango soki ekufi to ekozwa lisusu souffle de vie na ko réanimer yo yango na kotisi yango na ba produit moko ya réa na réanimer yo yango ezui vie pe ezui makasi ezongi lisusu na bomo so bato baza libanda o bazolanda yo neti ba Glody Kuma ba Mama Emilie Nzemba baza libanda baza musika suka za na problème parce que tu ebiki awa esengaka mutoye otalika na ye ndenga zali ndo oyeba ndenge nini ya ko soigner so bato baza libanda so baza na posa baza la soigner mama yo osala bango ndeni bo soko oza libanda olingo za la soigner chose numéro 1 il faut za d'abord na numéro nanga téléphone po soko oza na numéro nanga téléphone te oza libanda oko rejoindre nga ndenge nini moyo mona nga ezate
malamu oza na ba numéro nanga nyonso misato okoma yango tous les 3 numéros nanga ozala pe na adresse nanga na kombo nanga ya mboka ozala pe na adresse ya hôpital nanga. Donc tobandi na ba numéro de téléphone eza 089 94 42 825 089 94 42 825. Benganga ata na 09 98 87 85 95 09 98 87 85 95 ou bien à 082 83 70 504 082 83 70 504. Soko za na ba numéro nanga ozala bien. Zala pe na kombo nanga ya mboka. Kombo nanga mboka ezali kumakamba patience. Parce que Israël a joie eza kombo nanga nzambe. Kombo nzamba pesanga eza Israël a joie. Mais kombo nanga ya mboka ezali kumakamba patience. Bakomaka yango ku lokola kulutu, ma lokola makala, ka lokola kala, mba lokola mbabola. Kumakamba patience. Obengi ngai oko expliquer nga problème ezotungisa yo. Na kolukela o solution pona ko salela o bakisi ko tindela yo na mboka oyo zali. Mais awa na Kinshasa naza na avenue Kimbondo numéro 164 na Bandal Molar. Avenue Kimbondo numéro 164 na Bandal Molar wanande okoki komona nga. Mais yebate ata ozawapi, ata ozawapi. Soko za na problème a chombo, soko za na possibilité ko rejoindre nga na numéro na nga téléphone, benga ngai, benga nga. Kabaka bangu chiku na les champions oyoki mama ndenga lobi soko za na problème oza na posa mama benga ba numéro o mama pesi et puis numéro est affiché na mpanzi na ngeza numéro ya mama ye moko soko bengi orozwa mutu to rozwa ye moko mama oyebisi ye ba problème oza nango soki problème a chombo même bino bana basi o botuna kinga ke mama zala kaka pona bana mibali bozui réponse na bino za na problème olingi ozonga vierge ke jo wana ta mususu asengi ke mbali wa kobala parce que basi mususu baza goûter makamo na baba garçon ba yebi yango omona zoboya mwasi kitoko me azane goûter azane lengi te ata na sende na zoka na ngai lengi te ata na okotisa na o senti penza guana te mais siko mwasi fo zong azala gu azale lengi po soki bo sali na mobali ayo ka suposa na yo po soko za goûter po azongelo susu ça passe hein et ça ka bongo ako changer numéro de téléphone. Vraiment Rex Mbuluku casque blé ko changer numéro de téléphone tepo Mama Zali pour nous soigner bino. Vraiment pas de bolandi biso sur la RD Congo info.net. Tout le monde est d'accord avec mon vieux César Nga di Kleboa. Tozo mema bango bongo parce que bango tout baza déjà d'accord. Alors maman, batno so balanda kiyo so kezana message ya suka parce que to lobi numéro ezoya to betande li solo ba produit maman expliquer biso ba produit nyonso azana ngomelelo to beti li solo ya chombo. Batno so bazolanda yo bazana ba problème ba chombo baza libanda mboka. Message ni ya suka ko pesa na bango. Merci beaucoup Gradilouya. Bana mibali nyonso nazalaka mama na bino naza mama oyo nzamba atindela bino opona bongisa kabino nasala kabino réparation soki chombo ebeli na soanya kabino yango kombo nanga mama Israël a joie nazali mama Israël a joie mama na bino na basi na bino nazali na disposition na bino pona ko bongisa kabino ba chombo na lingi bino nyonso na lingi bino mingi. Merci beaucoup. Merci pour comprendre que Tobeti solo na mama Israël la joie autrement dit mama ya bana mibali mama ya ba Gradi Mouya mama ya ba Glody Kuma mama ya ba Kelly ki ala zola mama ya ba grand prêtre César Nga di Kleboa azali mama ya ba Chimanga azali mama na biso nyonso vraiment to komi na suka émission na biso na pesi mbote na ba nyonso batala Gradi Mouya ba nyonso ba sepelaka na Gradi Mouya na émission o analyse poto kenda toujours bongo ndenge bosenga to kende na pesi mbote bongo na Glody Kuma Kuma c'est Nzambe ya Norvège na pesi mbote na mama Emilie Nzemba motema ya tous pepele ya Mbetolo na Londres na pesi yo bambote belé na pesi mbote na Rex Mbuluku casque bleu na pesi yo vraiment bambote kabaka bangu chikuna les champions venanga ko Jacques Kabouya na États-Unis pourquoi pas na bosani yote Peter de Chanel na kati États-Unis bino tout Donald Kachouva mon ami personnel na France na pesi yo bambote belenga na bino tokutani na numéro ezoya toza toujours kaka bongo na mama Israël la joie tobeta masolo na la kibino na lobi ba produit o nyos bomoni
Maman tangi wa kombo nango mais a expliqué binoté utilité ya produit moko. Alors na numéro ezoya bozala toujours branché na site na bino rdcongo.info.net tokobeta masolo ya ba produit onga na bino tokutani na numéro ezoya bye. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, attendez-vous pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être. Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751 ou encore allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des